Avenue Kabamba. Et en Avenue Kabamba, tout le monde peut constater. Voilà. Bauti qu'on enlevé à Wana Kabamba. Bauti qu'on enlevé à Wana. Ndeko Ibrahim. Papa Ninyeleki. Ninyeleki papa. Pardon, je vais bien ko. Bokanga. Loba kai. Kabila, avec sa Kabila n'a jamais désiré. Maintenant, on a désiré Kabila aïe, Aleki, voilà la vérité. La vérité n'a pas dit, il s'est créé pour Joseph Kabila. Ce qui a sama à la vie, donc il y a un hôpital qui va s'habiller examen. Mais c'est l'autre vérité n'a pas dit ici. Au Dimanaye, Awa. Mais tout le monde dit par la police. Bon, on dit par la police, c'est pour calmer les choses selon les deux réagir contre Bato Bayo Canada. Parce que Bako Canada, il y a un peu de vérité. Ça, on le bien et place à ça. Voilà. C'est-à-dire, on doit faire des missions. Oh, général Gasson. On doit faire les missions d'ailleurs. Une mission à celle de la révélation. Qui dirige dans ce pays? Ça, c'est ça l'impression que tu vas tirer les nous. Ils ont vraiment ça, sa responsabilité qui est président. Et le peuple sent qu'il y a un président. Quand il y a un nouveau président, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau souffle qui va souffler dans le pays. Donc, le président, c'est la côte. Le peuple bien, c'est les autres. Et voilà, Tokiti na terrain. Bandeko ba moto ba se mobiliser. Vas-y, prends ta caméra. Vous constatez le mouvement, les moto se mobiliser vraiment pour Rolande Landeko Ibrahim, où se présenter comme moi Ndeko Kabila, musée. Bon, levé et c'est vraiment chaud ici sur l'avenue Kabamba, pour Zolanda Bisso.
Maman, ça va comme dans le YouTube là. Babi va mettre bagaza. Nous souffrons bagage, ne peut pas gagner des peines à Emo quoi. normal. C'est YouTube, hein? Aussi Pékin. Aussi Pékin. Papa, aussi Pékin. Ma mission TV, na sa journaliste. YouTube de papa. Ah. Maman. Oui. Ah. Il faut vous protéger. Ah, c'est bon. Eh, yebisa biso yo lobi outi na Pékin, nini eleki? Maman biso tokeya wana sango mokonzi. Toyebisi yo nde moto osala émission na ndeko na biso Ibrahim. Ndenge nini bazwa eleve ye sans toutefois biso toyebi yo il faut pesa biso ndeko na biso tomona place aza nda lobi nga mpe nayebi te nakomonika makambo yango ndenge esalemi mais nayoki ke aza na Pékin. Sava lokola aza na Pékin tokende toyeba ke tokende toyeba tokende yoka koto tokende na Pékin toyeba ke aza to aza te tokomi kuna lero tokomi kuna général azobima azolobaka no te moto bozoloba azawa te azalaki na minute oyo aza na parking azalaki na mandat d'arrêt ozolanda mama aza na mandat d'arrêt yango nde babi bake palais du peuple yo loba nao kipeya c'est là tu peux les cas. Kanga pour toi, ce ne sont pas les gens civilisés. Ce monde va beaucoup de langue. Et voilà, toza awana na oba bengi avenue Kabambar na koti na mutuka parce que la police eye ezo panza batu alors na roko tele maana te bino mo boyebi des fois la police na biso ndenge ni se comportaka pour me protéger na préféré na kota na kati ya mutuka. Mais moi j'ai les bas. Naza a un journaliste. Les images, ils n'ont pas besoin de ça. Et voilà, Baki. Ndena Robi Masiko Libanda. Voilà, Baki. Eh, ni c'est bien. Vous avez démarré, hein? Voilà, dit par la police à moi les na banga te. Ah, bina bokamu isanga muku nakuta ke makala. Ibrahim yona uto loba la TV quand ne bino bolingara. Azapi pour l'instant ba enlevé. Yo vandi na poto zo commenter. Et voilà.
La police ekei. Nakoki siko kobima. Na force nyonso. Voldi. Voldi. Wapi? Ake? Oh, ute ipekin. Akei. Eh papa. Naki mate jeep à la police et RS wangai. Bino ba filmer, tanga na filmer. Donc ma mignon so ba sala batu ba mona ngo. C'est-à-dire que so ne na filmer ba kanga nenga. Yo défendre mboka. Ndeni to photo ani wanezo ya. Ngala comme politicien te. Eh na mama nyo sala mona na ba politicien na okokata. Mama j'ai engagé bandende. Ah, nous allons passer en soirée où tu es hyper qui là-bas, pour expliquer. Ok, déjà voilà pour finir. Bon, moi je dis pas la police est circulé car ah ouais, faut ça non. Baguette pas du peuple. Baguette ça ni. Eh Jean-Marc Kaboun, baguette koura. Bon, que n'est-ce pas maman, eh Jean-Marc Kaboun. Ndenge basimbi Jean-Marc Kaboun na veste biso pe ya bango ezo pasuka lelo. Ok, c'est bon. Donc, il y a parler du peuple. Hein? Ngam no kumba. Bino ba tozo sala msala oyo. Ah. Muku na bakangi eh. Muku na mutawa na cho lobi. Muku na bakangi mais bon réagir ta. Bon petit point de vue na binote. Muku na toa besoin parce que remplacer muku ya médaire ka ko. A continuer ko finga so tozande buko ba. Non, bino botina ba to ba finga. So bakangi médaire ka ko. Ndesiko biso ko toko. Non, ba finga. Bon, confirmer que ba finga. Ndeko Ibrahim Olobi alobaki vérité pour l'instant de tozolo baboy. Mais est-ce que Bolandi est sikazali? Bolandi. Onyo sozo mona tozo sala awa, tozo linga toyeba kaka. Baye biso solo. Ndeko na sawa soki aza te toko pelisa moto. Ibrahim abantu baye basoki aza. Ambe tozo sala événement ngo salema. na famille na bango bayebi Mese Kabila te. Mese Kabila na famille na bango bayebi ete. Eza mama sifo bango azoba mama sifana. Alobi mama na aza mama moko boye abotaka te. Aza mama mowe donc azani onye ba Kabila toke na ye na suka ye na biso aomona famille na bango mo ba ye ba basala ba test même jeune fille na funda na na ba yebi ete aza protocole ya Kabila tata bosi na banga sali basa test makila ba ye ba vie moi na. Donc voilà, Tokeino n'a parlé du peuple hein. Merci beaucoup. OK. Et voilà. Bolandi. Awa, on commence la direction. Palais du peuple. Oui, le monde de Ronanga. L'article 7 de notre voilà, Bolandi. Mais ça, donc, la loi, mais voilà, Bolandi. Donc, tu vas recéler la bino reportage concernant arrestation, topé enlèvement, Yandeko Ibrahim. Dans 5 mois, où t'as qu'à sangwa azalaki awa ayaki ya bakangi alandi bango abengaki kasongo awa oyo aza kuna yamoni ye alandi bango
Ici, réellement, le monsieur est en vie. Monsieur n'est pas en vie. Les calobi na bosolo. Yo les calobi na bosolo biso to lando na lobi. Et voilà. Et on a le la milito est dans son c'est bien les lobi yo les cas. To landa yo. Président. déjà polele. Eza polele déjà. Polo va pena ya solo pena pa politique. Vous confirmez biso ya solo ba le parce biso moko tomoni na yo ni ba preuve akende ko prouver yango. Vous avez raison. Bolandango nyonso na boloba nyonso. Merci beaucoup. Merci. Mboga ngonde foto bunda. Kabila azana na misisana ni foto bunda nana. Foto bunda. Foto continuer ne tumba na biso. Donc to mi ko sa teke to na pouvoir à 100% tete. Foto continuer to. Beto. Ousmane ayo wana volo nungu na étranger to bwa makambo ya ba étranger. Kiti sali sanga sia moninga. To boya ngo. OK. Foto so na biso. Ngani niko? Foto mele to bengani na lote. Telefone nanga. Moi que tu pèses beaucoup de raisons. Toi, tu dénoncer ma camarade, tu connais l'autre ça. Batika ba aventura. Balinga ba ambulie ndesi. Batika ba aventura. Omoni tele munoko kaka bato balia kambo kwa kabila. Yo boye yo olia kambo kwa kabila te. Yo bela biso bosela. Pourquoi balingi vérité? C'est grave. Yebisa biso na boso la politique azana bomo. Mais pas de vérité. Ça na bomo ite na sala na yeba. Kabila mwana biso na kinga kaza oboma biso aboma biso. Nazokende azotikanga kasa kutu na villa voiture nangeza na ma problème muke. Hein? Totikali kaka na yo ke ville biso soka na avenue de la Gombe. Tola ndo na le kalobi na bosolo politique bosolo na alors bien sûr il y a ce qu'on appelle du peuple. Ce qu'on vote na oui les retirer programme pour les kalobi to za dia programme. Les vendredi. Te bois tchaka lundi na canal presse. OK. Na ko bango wa. Merci.